élection présidentielle bakandidat na bino moko te sa lobi ke o ngana kobengana babase nyonso oyo ya baétranger eza na kati ya Zaïre moko te mais président de la république kuna na siège ya ONU ya sengaki départ ya base na bakaske ble wana nyonso asengi départ na bango bakende boyoki bien penza kuna na ndaku na bango kuna penza bisika makambo te salamaka wana asengi mokili mobimbe yoki planète to yoki bakende siko bino bozoya pona plan na bino ya candidature ya ki-président bozoloba makambo yo motu nyonso akoloba nango na kosécuriser ba frontière mais comment na kocontrôler sécurité na kati ya mboka comment wana bato to bayebi yango epuis mpe makambo ozoloba yango bato bazolela na nzela no insécurité bandeko na biso bazokufa na leste onyango mpe basalaka na bango eloko te wana ko tozoloba te donc fo kolongola bato wana siko bino na plan na bino eza te na programme na bino me na motu na bino na kati kalikile ezali kaka sokomi président bambongono obando bombango wapi na pays nini mpo ezalaka na sécurité ata yo kufi bakangi ndambo etikali donc olingo sa kalikile esimba pe bongo te to après yo ovanda na kinga kati lokola China rambo to après yo mbongo mosusu bakangi mosusu mwasi no na bana bavanda bien ndenge mama Bobila avanda na Maroc bongo ti bakalikili nde yo sala yango wana siko peuple pa yebi bakalikili no eza wana mosu eza nango te mpo ozolakisa eloko moko te ya sika oyo bango na baloba te na monoko nano osala likambo te ya sika oyo bango nano bayoka te mais président Fati asalaka makambo oyo bango bayoka te bamona te mpe bakritikaka bakritika voyage na ye mais bakomprendra lelo na voyage na ye asalaka penza makambo etouche même communauté internationale bazomona ete bazobwakisa bango voyage na ye na Chine batelevizio nyonso na poto oyo elobaki mpo eswaki mpe balobaki clair alinga bwakisa biso ntango wana bino bosoloba no eza nango complot ndenge aza wana aye na ye kokontinue kaka koremplace badirigaki kaka bon mais bien sûr ata yo komi président ntango okoya wana kasi okoya kokontinue kaka makambo eza wana oyo batia wana na dossier no bakolakisa yo bakoloba no tala makambo yango tala bakore esala boye bana bakoya kasi bacommunauté internationale boke tina baSwisse tina baBelgique tina baCanada tina baONU bokende konégocie makambo wana ya mboka na yo mais kuna epuis bazoserveye yo osala makambo yango te siko bino tozwa bino tovote bino mais tokotika Fati wana abunda na makambo wana tia kolonga tobandela soso na bino okoloka te bomeli nini banki botikela yango biso atanga na mela yango te
me botikelaka biso nakosalela ngo tati mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki bolingi élection ezala mais bo voter kaka président Fachi Félix Tshisekedi ba candidat oyo aza na bango bazo peser te pe bazali ba candidat inutile na présidence mais soki bolingi penza réellement élection penza ezala kaka ba candidat mosusu bazala président Fachi alongwa gana kopesa bino ba candidat bofungula matoi ba candidat oyo na kopesa bino boseka te bomona yango mpe bozoba te eya réalité parce que ba candidat wana bakosala makambo différent bakokosala lokola président Fachi to bakokosala mieux koleka président Fachi makambo bakosala en tout cas bakondima bakozala na somo ya communauté internationale te bakobanga mpe liwa te bakotravaille penza kotravaille na désordre pe te bakorespecte baloi internationale soki baloi internationale ezorespecte bango te bango bakokota ntina Rwanda ntina Uganda nsima nango bakosenga pardon na communauté internationale tosali mabe po 12 millions de personnes bakufi awa na Congo na guerre ya Syrie ti lelo bakufaka te na guerre na Colombie esali 30 ans bato bakufa 12 millions te na Angola guerre esali 32 ans bato bakufa 12 millions te soki po sangisi ya Syrie ya Colombia ya Angola tous les morts baleki kaka bakufi na Zaire te yango tosengi bino excuse so bapesi embargo on s'en fout biso mpe topesi embargo mosala eleki mosala bilengi ya bilanga eza te tokosala bilanga so bakotekela biso bavoiture te bavoiture kaka ya kala bana ntango bakobongisa yango tokopesa bamateriel tokosala biloko biso moko ndenge ezalaka na bakiba batambulaka na voiture ozokanisa yango ya sika bekokisi 100 ans un siècle ezosala mpe taxi bakoma kocreye bamateriel bamontere biloko ya ndenge na ndenge ata montere ya machine ya fufu ezotambusa voiture bakandida yango ndenge naloba boye botala ngai bien bofungula matoi bakandida ngo fo bauta liboso fo bazala moins de 40 ans donc moins de 40 ans 35 ans na kiti lisusu donc âge na bango fo ezala moins de 40 ans to 35 ans na tieka moins de 40 ans bakokisa 40 ans te d'âge et puis bakandida ngo fo bauta déjà bakoko na bango to bapara na bango bazala na politique siko bakandida onga na poneli bino fo bauta kaka na libumu ya Mobutu Sese Seko wana bakandida numéro 1
ba candidat numéro 2 fo ba utakaka na libumu ya Papa Tshisekedi wa Mulumba. Toyokani ba candidat mususu fo ba utakaka na libumu ya président Kasavubu. Ba candidat basili bolobini ya Munze Kabila te yete ye penza te yete rien du tout. Bolobini Kabila nani Shina Rambo mwana boti na libumu na c'est possible pe à cause d'un candidat et mwana Shina Rambo mais Shina Rambo yemo tetete yepete azalaka na kingakati avanda kaka na kingakati mwasi na ye mama di mama oui ya koza candidat ye candidat na président ça va mais ça les gars 40 ans gada zoloba na se ya 40 ans to 35 ans do bafani Tshisekedi bana kaka ya Fatite bana ya batu mososoana do bakoko ya Mobutu na bakoko ya Papa Tshisekedi na bakoko ya Kasavubu na bakoko pe ya Lumumba na bakoko pe ya Chombe do batu wana kaka na bakoko ya nani Kingokoto no Kingokolo bo Kingokolo kaka Kingokoto koto wana ezosone mabe Kingokolo bon koko na biso ya njeli ya Mukongo pe do bata politique ya kala siko bakoko na bango bo comprendre no bango nde bokotia ba candidat donc so bolingi penza élection ezala po ba candidat o bozotia na président Félix Tshisekedi bazaba na ebite banyama mabe kutu ba virus baza penza ba virus baza microbe te virus microbe ya microbe virus ya virus bango baza ba virus et puis dangereux très très dangereux donc soy ba candidat bolingi penza na pie bino bango na osa aventure te ata nazoloba boy eza aventure te bazala na moins de 40 ans donc entre 30 ans à 40 ans bazala na âge wana botie bango na présidence ata bayebe eloko te botie bango wana bopesi bango kimokonzi bakomi bakonzi ya mboka bovandi na bino calme et puis eloko ya bien bokosala bolongola élection to boprolonger mandat présidentiel botiango 15 ans oui makambo ba 5 ans wana eza te pourquoi bokopiaka toujours makambo ya mindele oh en tout cas bozokopie makambo ya bato oyo baza développé bato si bakoma mosika siko bino bwali sous-développé bozokopie ya bango boyebi te botia trouble na mboka boyebi te bozolinga mboka ebonga te bamboka wana fo ezala na badictateur mutu moko asali 50 ans de pouvoir bokamwisanga bokomisa mpe kombo ya dictateur on dirait grave eloko mabe jango wana mpe bobangisa mokili mobimba na bandoki bato mabe na mokili osaka bandoki nzoka bato baosala bino mabe na oyo asali o lelo azali na kindoki te otali mpe baosala mwana na yo to papa na yo baza mpe na kindoki te
Mende komba liboso bimaka bandoki. Ndenge mo pe ba dictateur. Ba dictateur so tali Saddam abongisa mboka na. Kadhafi ko toloba te. Mobutu pe abongisa. Ba Africain bere ba bengaki roi d'Afrique. Ba Camerounais ba Ivoirien. Bango ba mona Mobutu ne bino mona te. Bango ba mona ki roi d'Afrique. Oh. Botala Zedo José Eduardo dos Santos. Dictateur tia komina ba ajwana. Bomoni Angola ne koma. Sassou Nguesso. Dictateur. Ko banana suki na modèle wana kaka. Biso tu kata suki. Suki koma icône avant ye. Mais moni nenga maîtrisaka économie à Brazzaville. Toujours Congo-Brazzaville et dominera toujours Congo-Kinshasa. Na vie à kolia na ba salaire na mo makamandenge nane. Eza te po ba moke. Eza po ba na dictateur. Siko bino mandat 5 ans. Yo moko na ndako na yo 5 ans osali loko moko te na famille. Na mwasa koma otembo sera ombebo. Ye. Na ba para ba koma beta maboko. Mwana musala mpunda. Azwe musala me 5 ans. Ata ba frère pamba na lupango atongi achete. Akunite. Donc ye wana bino moko. Siko 5 ans bo mona ngope belé. 5 ans sali rien. Na ba contrôle ba tchela gai. Bo ebiteke président ya Congo Zaïre ba pona gai koleka na communauté internationale. Koleka kuti bazo pona chef ya CIA. Ba surveiller gai koleka kuti ba satellite. Ou ezo surveiller ba bitumba ou ezo leka. Boy bien. Boy barate. Ale bo tchaba ajwana. So bolingi fati betonte. Ou bien bo tchiki wana. Bo longo la biso ba virus. Tozana tina antivirus te. Bo longo la bango na coup de sabot. So bana chika pa balandaki moso na mabanga. C'est normal. C'est tout à fait normal. Eza chiki chika bate, eza peki kimulu bate. Eza réalité. Tobo che bana wana. Bazako du bana te si bakoma ba papa. Ba papa oya 30 ans, tina 40 ans. Bangonde. Bodluka bambongo. Boke na famille Mobutu bakoko bazawa nebele. Boponi ata ebasia président. Ata mibali. Candidat na biso yeyo. Wana vraiment go elengi. Boke na bakoko ba ya bakoko Tshisekedi wa Mulumbu. Boke na bakoko ya Kasavubu ya Chombe. Ya Chombe na lobite bopona Karine Mokonzi. Boko pona pe Karine Mokonzi. Me batu muso bazali pe. Na bakoko ya Chombe bazali. Tout na David. David ko? David. Webi David no? David. Grand frère Karine Mokonzi. Bile webi ka Guy Mokonzi. David azali. David. Comme on appelle David. Bo boule pe roi David. Bon te. Awoye la bino pe makamba bien. Awoye la bino teke o. Vision le biboye. O professeur Nzambe le biboye. Wana kakate awoye nango. Wana pa koloba prophétie pour comme on est David. Makoso ki sa bongo te. Akoloba pe na mayele na bomoto. Bongo te. David oya roi. Aloba na mayele na bomoto te. Tango wana babimisa ke so na prison so kini. Tango aloba yi prophétie. Ke na vision na prophétie moni. Nzabala kisie. Nzale kozala makasi makambo ebele koto. Siko tango roi tuna kiye.
sikoyo tosala nini mpo ezala bien sikoyo makambo alobaki ya mibale ele prophétie non ezalaki oyo amoni non qu'il faut conserver biloko ntango bobuka biloko boconserve alors David mpe ya descendant ya Tshombe akoloba na bino ndenge moko période ya mange ya soso te na Zaïre période ya safu eza soso te na Zaïre safu ekomi période nyonso ekozala te ke na novembre décembre janvier basafu ebele ti février na mars ebungi te na mars safu ekozala na avril safu ekozala na mai safu ekozala libela alors na Congo Zaïre bokunaka biloko wana me bokonservaka yango te sikoyo David akolakisa bino ndenge akokonserve so bapie ekomba David pamba alors soki na aleki 40 te alors bovote ye bomoni nazopia bino bakandida Fani Tshisekedi ye pa mwana mwasi bokozwa ye ah oui azwaki awawa bendikape abwaki bango na mai te azwi Sankara apesi ye basoso tous les bendikape komona mokili kabola bango camion mobima basoso pesaka moko carton bakisaka na mbo donc ce pas comme président bokozwaka social ata mbongo boye te me biloko ya kolia na chaque commune ekozala na badépôt chaque quartier kutu dépôt monene mpo fin du mois bokende ezwaka carton soso boponda bagene wana no alors mpo ngai bino bolingi bo mpo nga papa Robosi nalobaki nalingaka changement ya baprésident te epui nakomisaka président moko te kaka Mobutu nabotama nakomisaka Mobutu te lelo nalingaka Mobutu natikala kofinga Mobutu te nayebi ye mpe aza dictateur te natikala mpe koyeba te aza dictateur mpe namonaka yango mpe teke eza crime kombo dictateur ti mokolo na kotika mokili oyo Mobutu mpa na nga kaka meilleur président moto monene donc aza une sorte ya nzambe awa na se mpo na bazairwa na baafricain bongo sikoyo baoyo nazolobela mpo na makambo nazomona ya Faci Beton nga moko na deposaki page na ngai ya Facebook nalongola makambo na tia te ezaka kuna oyo na pupula makambo ebele me nastopaki natala ye ndenge akosala natali alors azosala makambo vraiment eza na nzela mpo soki natali miso batiaka ye na contrôle baotya ye nga papa Robo nakosuete te nazala na place na ye ata kutu nakosomba mapango soki combien na Belgique na France nakosuete te nazala na place na ye rien du tout basurveille nga na basatellite basurveille nga na baservice secret bapeuple baloba na nga makambo nga moko natambola na bagarde de corps likambo kosuba na nzete finito kosuba contre voiture finito kolia nguba lipa nzela finito mais non ça ne se fait pas bato batumbola ngai babanga ngai te finito mais non fo babwakela ngai bajeton fo mpe nasilikaka ermo mpe fo nasekaka fo nabetaka mpe bamomi mbata na pa na nsima eleli mpe pa asiliki to atie to aseki sikoyo naki président esili me nga papa Robo nakosiporte te nakosiporte ata moke te yango bato bakomaka président na ndimi te bayebaka makambo eyelaka bango ntango bakotaka kuna ne basimi motu meme bino bootya baoyo boolinga bokoma président nakokotika bino bokende kuna me soki natali kaka bobebisa susu mboka boza bavirus na tiki
mais soki ezalaki nango ke mpo na likambo moko te mboka ebonga nango nde de France na ngai natika yo ndenge Macron amonaka mine étoile kuna omona miso eke likolo me aza vivant badocteur mpe bamiere baya pembeni awa kokufa te kozalaka wana ki président cauchemar nana koma wana te me namona yango deja kaka biloko natangeli bino so natiki yango me nga papa robo na sambwe tala kutu babelge na Bruxelles tina baanvers batiela biso tina bacharleroi batoilette bana mibali moko boye neti bamire ozopise boye bato bazoleka bazomona mpenza kozopise ata bazomona nzoto na mibali te mozosentir neti mire yoka plaisir ozosentir neti na nzete yoka mopepe yoka plaisir bapesi mpe mbote robo zirana na vide tala sentiment wana sikoki président elongolaka yango oh non non nga bozwa nga te bokotikala kozwa nga te ata président musique. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.